Bon, on a fait sinon merci na presse. Parce que binondé nous valoriser abisso, tu vois. Donc on a fait merci na presse, Nzambe a la bino et puis on est au sala, ils ont comme makambo tu connais des Nzambe. Donc quand on a raisonné qu'il faut na sala mo eloko moko boye na ndenge le pamboli, yango moni na bandaki na baki na banda pina mabele na ngai. Ba raisonner que tout ça la moi dans mon na mokie na zanango yango na opesa bino. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, Balandignos, tu as Sarato la TV. L'actualité nous oblige de faire des analyses et nous oblige aussi de vous ramener des images comme même la bino ba information o eza vrai et correct. Aujourd'hui, toza na Ngiringiri, toza na centre ya orphelinat. Artiste musicien na biso Bercy Mwana o alongwa kibongo o asali libanga na ye alongwa ki na orchestre ya Timo Wata. Lelo yo a se décidé aya ko kabola moi lipa na ba orphelin na ba orpheline. Et sans plus tarder, Toroti que la bino tambo landa ba image et puis on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup à ta grâce derrière la caméra. To continuer bota la bilili. Merci beaucoup. ya koyamba papa Bercy na orphelinat na biso etangami homme maman Suzanne. Mais dans l'ensemble ba œuvre na biso to benga kango œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue. Tozana banda kwa au moins 5. Mi balé na commune na Kasavubu, moko na commune na Ngiringiri, moko na commune na Kalamu, moko na commune na Bumbu et na 5 maisons tozana ngo 2 za pona bana basi. 3 eza pour na bana mibali ndako ni momoni koye malgré toza na bana mais bana nyonso baza scolarisé bango nyonso batanga classe donc leki ya musuka aza na première année primaire yaya mukolo aza na 4e des humanités pédagogiques bango nyonso bazotanga na l'école publique l'école catholique bazo sala pe bien année passée tobimisaki diplômé moko ya section pédagogique avec apambola ya bakisele ya mingi bon akede liboso aza masima voilà mpona kokoba kana ne malona bana lobi tokobenga présidente na bango aya kofula oso na losambo na mo basala eza prière moko bana bango mo basalaki yango biso toarrange mka totie munga na pilipili nde bana bakoma kosambela ya chlorine ya kokambaka ndeko na losambo oyo kofulukisa su Bercy akende su likolo tina mapata ya chlorine telemi Seigneur Jésus-Christ, nous reconnaissons ta beauté et ton amour à notre égard, à travers laquelle l'hébergement, la protection et l'accompagnement que nous recevons de leur Père, à travers les bienfaiteurs et les éducateurs de cette œuvre. Nous voyons que ta
charité n'a point de bon et que tu ne fais assertion de personne. Nous te demandons de soutenir les efforts de nos bienfaiteurs et d'assister beaucoup d'autres, afin que leur générosité donne. Amen. Wana eza prière bana ekofulukisa oyo lisusu koleka. Oyo tozwa oyo ntango mingi te. Oyo tozwa oyo ntango mingi te otika mwa emprunt na livre d'or na biso po toyebake bercy mwana mpe aleka epa na biso. Merci. Merci. Là, voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis dans ces pays sous la Zamba Baxela bino bina donc ya mingi ya usalanati donc na mundi batebeli donc so na tanga komba wa basalato la bakeli bazawa bana na yembela bino nzimbo parti ni libanga bango volleyball
basinga mpe eza susu te me awa toza kaka mibali na mibali ezali mibali bango nyonso bakende kelasi bamosusu baza na école primaire bamosusu baza na école secondaire donc ndenge naoloba boye mibale bakosala examen d'état na école Saint-Vincent de Paul bamosusu bakosala mpe mimekano ya école primaire TENAFEP bazali bamosusu mpe bazoyekola kaka donc ndako oyo bana bayaka kaka mpo bayekola nakanisi tokokende kuna omona mpe misala basalaka mokolo na mokolo. Tokokende mpo omona quelques dortoirs moko na kati toza na salle de séjour oyo tokotala télévision bakoexpose biloko toza na wesa baéducateur bureau ya baéducateur kote oyo toza na cuisine awa esika baliaka réfectoire comme tokobeta masolo wana bakozeri me tokotala kote oyo mpe vestiaire esika babomba bilamba badortoire mosusu eza wana na mwa magasin nayebi te so tokotala ngai papa Malek Etienne responsable ya Homme Augustin Mojipa ezali œuvre ya Orpeur mais soki nazwi maloba sikawa nazoloba na kombo ya révérend père Ange Kufakuziku yende directeur général ya Orpeur mais Orpeur eza na bandako mais lelo boye na ndako ya Homme Augustin Mojipa ezali bano baza na mibu banda 12 ans kino 17 et puis bango nyonso bayekolaka bazaka mibali mingi bakende na école primaire Saint-Vincent Saint-Pidis et puis bamikolo bakende Saint-Vincent de Paul mais na nyonso wana toza na baactivité tosalaka lokola mwana nyonso esengela ye bakolamba asengeli kokombola kotorsione ndako kosala makambo nyonso esengeli tosala koyeba kobeta bale koyeba kobeta volley frisbee baactivité nyonso ludique alors koyeba kozala na réunion parce que baza mpe na réunion na bango mei biso mpe tozala na réunion na biso baéducateur tosala batour moko aoya na ntongo moko aoya na midi moko aoya na pokwa na butu bongo na bongo mokolo na mokolo ti suka ya mbula mais na kati mpe baactivité mosusu ezali lokola colonie de vacances lokola barecollection mpo esengeli kolakisa bana nzela ya nzambe eza na bajournée commémorative lokola ndako na biso eza na nkombo ya Mojipa mokolo wana bakelaki ndako oyo tofetaka yango ezalaka malamu bana mosusu mpe baanniversaire lokola mpe toyeba mpe kofete baanniversaire na bango donc esala biso bien mais lelo toza na visite ya ndeko Bercy vraiment tosepeli na honneur opesi biso tokanisi te ekozamba liboso te po bilenge awa ata bamosusu lobi ntango nazoyebisa bango balobi tokoyembele nzembo na ye wana nga alobi biso tokomi bange toyebi na biso te nga bon ça va tokotala nini bokoyebisa ye nakanisi na mokuse yango wana bandeko nayebi te so boza na mituna bokotuna mpona yana babili de le faire dans la église catholique.
ngapi nazalaka ba noirite ba kizito donc tant on a raisonné qu'il faut na sala mo eloko moko boye na ndenge lipamboli yango moni na bandaki na baki na banda pe na mabele na ngai awa donc na mokeo biso tozozwa na musala na ngai nazo sala na nzembo nango na bimisi ya libanga lokola naza na maison moko ya Divo production eza niveau ya likolo ba raisonné que tout ça la mode dans mon na mokeo naza nango yango na opesa bino merci beaucoup. Matondo mingi tokumisie nanu pe tosenge na nzambe wakelaki wapesie makasi mayele bwanya pe ya kosala muziki abenisa ye pote banzembo ekoya esepelisa biso lisusu na biso bana quartier na esika ye awa tika ete oyo asali vraiment tokotia ye na losambo nakanisi eza mbala suka te akoya awa ndenge azokende awa tombeli ye mokakoswa merci mingi. Moni noza nango pona journée lelo kopesa ba cadeau pona ba kofele. Bon, na fait sinon merci na presse parce que binonde nous valoriser biso, tu vois. Donc on a fait merci na presse, Nzambe abakisela bino et puis on est au sala, izaka makambo to kana de Nzambe donc. To kana de Nzambe to sala boy donc mingi akolobeza te. Oya mukie oyo nazozwa na niveau na ngai selon ndenge ya nzembo na ngai na utiko bimisa eseka libanga et puis na maison Divo ndenge tozo memela makambo na biso donc voilà quoi yango monike sengaki na banda na badon et puis na bandaki na Kasavubu na ndinga bana kave famille Bota tu vois et puis na ye na ngiringi na kimbangu na kotangiri kangama na ngiringi donc ezaka toujours mabele merci beaucoup pour consommer nzembo na bino libanga merci Afro.